Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini? Lelo tozali kopesa bino basango. Ndenge nini bino moko bouti komona na babilili oyo botali na nzela ya ba internet? Ndenge nini bato oyo bakangaki Sheli ya Wendo na Babe Masombo pe ba mosusu? Ndenge nini bazali kosala ba déclaration ya lokuta liboso ya kamera? Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete bosepelaka mingi po ete Nzambe quand même a permetaki ete radio Zoomel 1000 ezala radio ya ba peuple. Awa na biso ba diaspora pamba te soki radio Zoomel 1000 ezalaki te ba information mingi bazali ko camoufler yango pe lokuta eleki ya trop. Bandeko babolingo ba makambo nyonso tu oyo bomoni ete ba combattant Sheli ya Wendo na Babe Masombo oyo nyonso tu bomoni balobi liboso ya ba kamera lokuta bandeko ndenge ezalaki wana bakendeki ba attendre bango basaleli bango procès verbal bakomi yango ezali premier avertissement oyo bapesi bango na babozoba nyonso to bomoni bazali kosalasala tellement bato ebele bakotisi ba plainte bango bazali koyebisa bino kaka oyo bakuti plainte moko ba plainte ebele bato ebele bakotisa ba plainte. Bandeko oyebi ete lokuta esilisaka valeur ya moto me mingi bazali koyeba te yango na tolobi ete ebele boza komona oyo baye na poto awa bazwaki kaka occasion Nzambe asalisi bango occasion epesameli baye na poto me sikoyo olie bazwa mayele bakomi kosala n'importe quoi. Bandeko babolingo tala Sheli ya Wendo soki Sheli ya Wendo azali kokanisa neti ndenge azali kobuba to kodrible biso ye azali kosepela lobi na bubi bango me azali koyeba teke ye soki ayaki na poto awa pona kosala bozoba kotekisaka bapilipili kosala bamakambo ezanga ntina kokotanga na bamagasin mpona koyiba kokendaka komenase bato ye akanisi ete bato mingi mpe bayaki na poto bazali kaka kolanda modele wana me azali koyeba teke bato mosusu baye na poto baye koaprendre mpe baza na mayele mingi ntango azali kokosa azali kozwa biso neti bazoba. Bandeko bakongole bofungola matoi Sheli ya Wendo azali koloba ba makambo sa mema raisonner pona ndenge toyebisaka bino ete ebele bavandi na poto kakawa bomoni moto azalaka na poto me
na ndenge ya bomoto na ndenge ya mayele ya bomoto bandeko esprit na bango ezalaka na bamboka na ba village bandeko bino bosi bomona police criminelle terrorisme oyo ya poto awa aye na ndaku na yo akangi yo après kosala bafui koluka soki ba arme ndenge balobaki amemi yo na prison to na garde à vue tango bakomi na yo kuna ale bavandisi bino après esprit na yo échauffé mbala moko bandi koganga okei mbala moko bandi kotuna ale bapolisi na bayebisi yo balobi no ndenge ezali wana président na bino nde moto atindaki mbongo mpo bamaîtriser moto boye ndenge ezali wana mbongo ebele boye atindi bandeko bozomona ndenge bato bazali kozwa bato neti bazoba bino bokanisi mpenza polise akende kozwa basekret ya bango ya polise abanda koyebisa yango yo mokangami pe abanda koloba ete ya président na bino atindi mbongo ebele alors mpo na nini otunaki ete mbongo yango atindi yango na nani bandeko bokeba na balokuta mosusu ekomi lokola poison tellement baza kokosa bino bato mingi espoir ntango boza komona makambo yango ezali kokokisama te mingi bakomi kosala susi kokonda lobilobi matama ekoti mpe liwa wo ekomi lokola poison balokuta na bango bandeko boyebi bato boni oyo na Londres bakufi likolo ya susi na makambo ya kikombata oyo po ete bapesaka bango po tala boyebi ntango makambo ya dongo eleki ntango histoire wana ebetaki poto bato mingi ya Londres bazalaki na espoir na bambongo ndenge balie bango bayebaki ke tokokende na Congo tokozwa bokonzi ntango baye komona ete makambo yango ezalaki lokuta mingi basusi basali ba AVC pe lelo ndenge tozali koloba mingi mpe bakoti na se ya mabele mpo na nini likolo ya lokuta baza na lokuta moko kondima te bandeko bino bosi bomona polisi ya antiterrorisme oyo ayebi ete ye azali kosala mosala mpona sekele ya mboka mpona koluka kotrake bato oyo bazali kosala mabe epuis akangi yo mokangami nsima na yango ale abandi koyebisa yo lisusu basekret o président na bino mutu asalaki boye atindi mbongo ebele vraiment mbongo ebele oyo atindi ifale kutu atinda yango ata batonga baekole bandeko bango baza kozwa bato neti bazoba baza komona biso neti bana mike orke batiki bango na liberté provisoire bapesi bango avertissement bandeko ndenge ezali wana ezala babin ezala oyo mwana mobali oyo sheli ya wendo lokuta aza kobeta monoko mbala oyo soki bazwi bango po ete basinyesaki bango bapapier oyo tozali koyebisa bino ezali vraie vérité basinyesaki bango bapapier bayebisi bango ete mbala oyo boyebaka ete baplainte na bino oyo ezali garde awa mais totiki bino provisoirement bozali sous contrôle basinyese bango bapapier ndenge bazali wana bandeko mbala oyo soki bameki ya wenda libela bakei toyebisaki bino ndenge ezali wana Rex Kazadi deja basi bakateli ye prison na ye mais information ekokombela biso kala te mpo bayebisa biso bakateli ye combien yango na omoni bakomi kobundana bakomi koluka bavoka bandeko c'est trop tard basalaka makambo na bozoba epuis bayebaka ndenge nini teke ekosuka papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini bato bazalaki kokosa nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Kulutu. Bonjour. Kulutu Sheli ya Wendo. Dernièrement, eza ko bombate mukili mobimbe monaki bana Kishasa bakosaka te bana Kishasa c'est vrai balobaka baza balala mais le tango batelemaka ba réclamaka monde entier pe eyokaka pe monaka tomonaki na Kishasa ba attaquer ndako na bino et pas banani balobi pas ba garde du corps ya wera bien armé balingaki ba enlever bana mais sikoyo toyo lisusu na poto
lobby, je répète, Mokili et Ninganaki. Facebook, ils allaient saturé. Bato balinga bayeba, bakangi bino pona nini. Est-ce que bokomi babandi, est-ce que bokomi koboma batu parce que ninga na yoke pande konangai babé masumbo lobby que bokomi na ba arme. En fait finalement, yo sous ko kota na kati problème ezalaki nini l'herbe memaki yo na garde à vue koloto. Ça fait longtemps ba Rolanda biso. Ngai la zone nanda vers 23h. On a déjà 2 voitures Renault Mégane. Ils retournaient toujours pour Boussanda Kunangaï. La Kitty n'a que ça la tour qu'on a là mon pépé. Or que bango toujours baro la nangaï. Balale il a coussin. Banda bango balobi banda 0 r. Tu 5h30 mutaliboso ba sonné il y a pas la nangaï. Quand on va sonner, la fourrure bango kota ba koti ba 8. Oui, policiers. Oui, policiers. Donc, n'est-ce pas bandit, n'est-ce pas en France que non, aux armées, bah bombe, donc bah drogue, caca. Donc, on va côté, on va arme. Kenga na ba arme belé, andako. Pona, comme sa réputation, va combattant. Par le qui arme, va monter en côté, va zungai, tout est dans commissariat. Commissariat ni na on tokenda ki c'est pas commissariat au jour le commissariat non toi qui la commissariat va terroriste après ngana ko craquer ngabi non le kamo fona ba vérité na yango et pas 8 na fumi ko ganga na commissariat ngabi le kamo 8 na Congo il faut ba vérité après commissaire wana ayebe lo konini oyo akoki koloba te akoloba vérité que président na bino mutatindaki mbongo mpona adéséquilibré combat na biso ba combattant. Donc service de protection donc voilà. De la France va répondre ba lobby président na bino. Voilà. C'est président RDC. Voilà. Atindaki mbongo kwa kanga tout de combattant ba visaki mingi liboso na ba visaki Rex so ba longoli Rex deuxième personne il faut ba longola ngai. Troisième fois, on a dit Gérard. Quatrième fois, on a Babin. On a combat ici pour bâtir que le 28, donc une ambassade. Il y a un combattant nous surtout. Au bas dans le monde, il y a une ambassade. Jour, il y a une élection. Au bas on va comprendre que ah, les Cambouis Wutinde Musika. Mais deuxièmement, il y a un Bakassa na Musala Punda. Bon, il fallait foutre la honte pour fonctionner là. C'est ça. Il fallait foutre la même école. Il y a bien que comme un bon le gouvernement français pour que un combattant. Ça est de l'autre côté. Comme ils continuer. En plus 2, 3. Excusez-moi, on va le dire que le combat est noble. Pour continuer, toi c'est malabino. À Zaliwana, lâcher les Français. Au Balobi, c'est tout. Merci Kouloutou. Tozako continue. En face, na komona vieux Guy Gérard na minute muke na moni baleki na Rex Kazadi na mpanzi na nga baza ko interroger ba yebsinga ke tozana besoin ya 4 personnes bino tout 4 boaliawa mais tozingi to yoka bino parce que plainte ezali portée par une dame qui a un restaurant na 17e arrondissement qui s'appelle Malewa. On a dit non, na 17e arrondissement il y a plein de restaurant congolaise mais na évité Malewa ceux qui zarawapi parce que nga na ibaka kombo ya Jackie Watunda bimba la moko cause la Jackie Watunda te la dame qui me posait des questions elle m'a dit oui effectivement ils a combo na nga na siki atuninga pourquoi c'est de bêtises je sais où les kambezo bimela ils a dit gouvernement ya Congo ils a traqué biso pour mikolo na bango comme ya kotanga po ba yebi na Paris en si papa Etienne Tshisekedi du pouvoir étant que président de la République parce que tu yebi que biso na Paris na bande comme susu ya babisika nyonso to combattre pour na ko libérer Congo na maboko ya ba ennemi oyo bazimboka na biso ba éditionner ngai balobi non yo kutu nengo zali wana ozala na ba arme otambola na ba arme bokangaki mwasi moko boye Claudine Kinwa bolinga bo violé yo Rex Kazadi Rex abimisi munduki a pointé
nga na beti eku akwei Rex il fallait que violer aussi ngaye 200 000 € pour te libérer. Seki Babé Masombo nakata umamuke makamnyo zolo bana peuple congolais bazolanda yeba que de partout monde entier bazolanda parce que mokile ningana ki babin bazobengo bendele. Donc balobi accusation ozala qui portait contre Bino, c'est-à-dire balobi yo ozala kana ba arme. Oui. Et puis Bokenda qui ko attaquer restaurant, il y a une certaine Jackie Watunda. Oui. Nakati kuna, donc cela veut dire que Koutaki soit disant Claudine Kinoa. Tout Rex et Yem, Claudine Kinoa a pointé arme na bêtise. Et en plus de cela, Rex a comme il accéléré pour abimser 200 000 €. On a vu madame. De toutes les façons, le 23 septembre, effectivement, j'étais devant le restaurant. Il y a Jackie Watunda. Mais na kota quitté, tant qu'on a coûté battu les bandes de belé, place à la voiture et à la quitté, vieux chez les Awendo, Guy Gérard, parce qu'il y a quatre voitures na bango, n'a pas bango, to coller à Wali Souste, to qui na biso. Yangonga na umela quitté, effectivement, Jackie Watunda a yé na tongo ko confirmer plainte na ye, à l'obi que non, biso to yaki ko agressé mais sauf que nga babin na kota ki na restaurant na été. Mais chez lui, à côté de un restaurant, mais à Simbiété, Guy Gérard a bêtiyété. Mais ce qu'il faut toujours comprendre, c'est place Nini, Claudine Kinoa, Narex, Bakutana Kina Babin, qui soit disant tu agressé qui est, tu n'es pas violé, tu n'es pas arme. Donc, Ringeo Lobake, Werason, a Tindi Batu, Banapoto, Jackie Watunda, Golf Kizola, a porté plainte, qu'il était présent. Tant que tu as mis armes, ba milinga kutu ya arme et kota ki na restaurant, yangwana ba eko so biso na ba parler na biso na tongo ba traumatiser bana mike. Donc ba sali tout que biso combat ekufa parce que ba sala campagne na bango ba lobi que vieux Guy Gérard, Rex Kazadi, Babé Masombo, Chéli Awendo bangonde bazaba en tête ya mouvement pour ceux qui biso mouvement écolala donc Batika Kabila a sa la marche et soit disant à combattant le 22 samedi. Je te coupe avec Masombo. Dans le côté Kuna, nga bona ibsa yo ndenge venele kai ponanga avant na koma na obligé que mamba ibsa le pourquoi ono eza mamba bagar nga bino eza mamba bagar te mamba mboka ne te zama mboka nga moko na ko ya donc ba benga na téléphone. Ah oui, ba benga na téléphone, il commence à appeler depuis 6 h du matin azo kata donc seulement bazaki na porte oyo bazaki na adresse na ngai bazo kata bayo ka soki na lo balo mais pourtant na lo balo. Mais alors, ma place avant la quitter. Et j'ai compris, ils ont compris que j'étais pas là où eux ils pensaient. En coulot de James Bond. Ah, voilà, on peut dire ça. Alors. À 9 h, il me dira c'est bon. Est-ce que je vais faire comme il faut dire le pourquoi oh non, à faire mon besoin, on a eu ma chérie, oh, mais si c'est pour ça, je viens, je sais de quoi vous parlez. Donc, pour n'importe quoi, que nous puis je leur ai expliqué. Vous pouvez arrêter tout le monde, moi, quand je veux. Je me présente, si je ne voulais pas, je n'allais pas me présenter. Donc voilà. Disons, après votre garde à vue, ça vous donne encore... bolingo bino moko bouti kolanda pe boza komona ndenge nini bato oyo bazali kokosa ndeko yo si omona policier akangi yo oza mokangemi pe na suka na yango
policier akomi ko révéler yo ba secret ya dossier ya la police. Oh, président na bino moto atindaki mbongo ebele penza pona nini ya koki kotongisa ba école te po ete bana batanga oli ya kobebisa mbongo vraiment toyebi kasali na ye kaka musala ya punda bo. Bandeko bato bazangi kindoki te. Bazangi kindoki te na lokuta na bango. Bandeko ndenge ezali wana bandeko bazali wana bakomi déjà affiché lobby na marche ya lobby bandeko soki basali erreur bafieti bango lisusu wana nde bokomona ndenge bakokende Rex sikoyo na prison basi bapesi ye kombo bamisusu bazoloba ke bapesi ye kombo ya Marie-Jeanne bamususu bazoloba ete bakongole oyo bakota kala kuna na prison oyo bake kokutana na ye lokola bakongole na baza na kanda bakatela bango baprison bambula ebele bapesi Rex kombo Marie Bidenda bamisusu bapesi ye kombo Eleni balobi ete Rex ndenge azali wana vrai chéri na kati ya prison bazolela ye fort na mwa mbembo na ye wana ndenge akomisaka yango rouge balobi ete kuna fo balobi tango kaka chef baprisonnier amoni ye aumisaki kutu te mbala moko ake kolakisa ye esika kolala alobi te oyo place na yo bandini nga moko na kosokipe na yo mbala moko abambi ye kombo Marie Thérèse ezali somo bandeko Rex aza komona makambo na ye kote mosusu alia mikungu na mindindi na chilebu kote mosusu bapesa ye kombo po ete na butu eza somo bandeko mikolo azomona yango tango akobima tala ye santé bandeko babolingo sikoyo nako yebisa na bandeko yo bazango bazali kokanisa ete Joseph Kabila azali moto oyo bakoki kozwa kaka kombo na yebo epona koya koloba kokosa bato po ete mingi bakomi kolinga lelo koyebana pona kombo ya Joseph Kabila na makambo ya lokuta me na tango oyo na kosenga na papa Botamba chela bango maloba oyo pona kotalisa ndenge nini Joseph Kabila apesa bango réponse ya Joseph Kabila yango oyo boyoka likambo bokoselinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini. Merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye po bumbo ebele na bakonzi bakotaka awa babongisa di bumbo oyo te bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya ye oki yango ya bien. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge bouti koyoka ndenge mama Rosalie auti koloba ezali pasi mingi pe mawa komona bato ndenge bazali kotambola na lokuta lokuta moko oyo penza ezali kopesa pasi pe mawa bazali kokosa bazali kokoma bazali koloba ba makambo oyo ezali ata na sens te na nzela te bandeko babolingo na koyebisa bino boyi il faut boyeba yango tango bazali koloba ba makambo toboyi te biso nyonso tozali kolinga mboka na biso ezwa changement me ndeko elingi koloba te ke soki ntango mosusu okomi kombata ou bien oza mutu moko olingi ete mboka na ezwa changement obanda kondima balokuta me balokuta oyo bandeko yango nde eza bariske ke lobilobi bato ya boyo soki bake na Congo bakosala lisusu ya pire koleka po ete balokuta oyo eza kopesa kitoko te bandeko oyebi nayebi te bato mosusu ntango baza na poto bazokanisa bie toza na Congo bie toza wapi okende koloba ete ntango na vandi na moni bavandisi biso na tomboki
na garde à vue na tombo qui na bandi ko ganga après les policiers hier les to bandi ko solo la lobby au président la bino ndem tinda ki mbongo tango atindi mbongo wana mbongo ebele po ete ba maîtriser Rex Kaza di ba maîtriser mutuboy ya ngona ndenge ezali wana en tout cas ezali mawa mingi po ete président la bino il fallait tonga ba école bani pona nini kokosa boye bino bozo kanisa ide tozana ba mboka tozana ba village kuna na bakabe ya kamwanga ou bien wapi bino bozo yeba teke tozali na ba pays développé yo si o mona police nini na poto et pas na bango ezana article moko o ezako défendre ezako s'interdire ezako interdire que yo moto ozali ko sala na kati ya service secret o banda ko bimisa ba secret ya service il y a la police et pas il y a Mokangami, un détenu. Mais bande koto za la rappel mayele ko. Boni bato baza ko sala ba histoire na bango ndenge community ba lisapo, histoire annoncé ba composant na sima liboso ya ba na sima ya caméra ba composant wa après ba bisi bango babi. Ale bo bimasiko bo banda ko sala yango lokola théâtre. Ba bandi ko filmer bango ndenge zali wana tala boy. Kaka ndenga kosa ki batuke yende mtasala ki bamakambu po ete mote pela na kibomango. Kaka tala susu yende mtaeko kosa ete bambila ba yebise ke Joseph Kabila atindi mongo ebele boni ba lokuta ya boy. Alors, soki bambila ba yebi ete na omoni ba yebi kokosa te bandeko bo fungola siko matoi. Soki ezali bambila sikoyo ba eko mona ete bazalaki ba innocent ke Joseph Kabila ndem tatinda ki bambongo bani bakosela ki bango makambo. Po balobi ete esika babandai ko samba Rex Kazadi pe azalaki wana. Mais soki batiki bango il fallait pe batika Rex Kazadi. Po basi ba yebi ete Joseph Kabila mtatinda ki mbongo donc ezana ngo makambo ya lokuta. Po balobi ete na kati ya dossier na ba tangi kombo ba tangi ba il fallait ba kanga pe Rex Kazadi na batu mususu. Mais pourquoi Rex Kazadi ba garder pe ba kateli prison na ye? Boye baka ndenge ya kokosa bino bokanisi etant que radio Zoomel 1000 ezali wana bino bokanisi boko sala susu ba émission na bino bokosi bato pe radio Zoomel 1000 vandika ka boy sanke to pupola bino botika komikosa bande ko ndenge bato bazali wana bapesi bango avertissement batiki bango provisoirement basinese bango ba papier ndenge babimi bosoki bakwei lisusu na likambo mbila azwi bango bandeko vert oyo balobaka ete bakei kolia vungule kuna mpe ndenge mama Rosalie alobi bakokende kozwa bamibali na bango mpo kuna elaka soki okei bandeko kokanisa teke soki okei okozala kaka na ndenge ya mobali te bakokomisa yo mwasi o makambo tozali koloba ezali vrai po bato mosusu bakoloba ete makambo nini bato bakoloba bandeko bamasolo toza koyebisa bino liseki te il faut kolandaka meme bareportage meme ya bamindele ya makambo etali prison okomona ndenge nini baprisonnier mosusu bakomisaka baninga na bango basi kuna na kati ya prison yango na ndenge mpenza Rex Kazadi eza kokende na fresh nyonso boye kokoma aza kokoma kaka baza kobamba ye mbala moko kombo Marie-José ou bien soki Marie-José te Tantine Hélène soki Tantine Hélène te ou bien Georgette soki Georgette te okomona ntango mosusu nani ou bien bapesi kaka kombo moko boye ou bien balobi ntango mosusu Madeleine donc ndenge aza wana tozoloba boye na minute oyo Rex Kazadi na kati ya prison basi bapesi déjà aza déjà na kombo na ye pe asa zwi déjà chéri na ye ntango mosusu na minute ndenge nazoloba boye baza na kosala ye makambo tozoyebisa bino jeté yango nomoni ete baza kosensibilize bato baluka badiero mpo baluka avocat makasi bandeko ntango bosalaka buzoba bozalaki na ide te ya koluka avocat mpo boyebaki teke un jour ekoyindela bino lelo nde soko bokomi koluka baavocat bandeko somo baprisonnier na minute oyo esengo chef ya prison oyo commandant ya baprisonnier aza na esengo bandeko mpo ayebi ete donc azwi mpenza vrai chéri oyo bokomona ete mokolo Rex akobima tala matako
pour wana déjà kozala signe boyebi ke kuna déjà basi simbaki kofina bamakambu ndenge na ndenge po ete oyo balukaki yango nde bakomona yango. Mama Rosalie nazongiseli yo malo. Merci mingi papa Roger pona kozongisela nga maloba. Bandeko babolingo kanga ndenge touti koloba. Ba combattant mangungu bango bazali kosala ezali kanga ndenge balobaka mangungu ya ntaba. Ndenge tokosala marche lobby. Ba oyo bakoya kokosa na liboma soki mbila fieti bango bandeko mbalo yoko bakei. Ndenge batiki bango wana batiki bango ezali neti provisoirement batiki bango mais bazali sous contrôle. Soki basali eloko lisusu bandeko bokomona ete bakokende libela. Nazali ko informer pe na bandeko boye baka ete mokolo mwa lobi ekozala kafu biso tokolongwa awa na Allemagne à partir ya 2h30 po ete tala kaka awa na Bayern butu tokotambola ti tokokende kokoma na France po ete soki tolongwe na 2h le temps topemaka en tout cas au plus tard ba 8h tokozala déjà na kati ya Paris. Tozali koloba yango malamu ba 8h tokozala na kati ya Paris pe mokolo mwa lobi bandeko bomi tungisa te soki bomoni émission eleki te bomi tungisa te bino moko boyebi ete tokozala na marche ya badive esika putulu ekomata makala makotikala kaka na système ya Fantomas nde biso tokokotela na kati ya Paris pe biso tokozala esika moko na badive tokotambola tokosala marche pona kopesa ko soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange. Président oyo azali kosala ba makambo ya kitoko na kati ya mboka. Bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangande tokotalisa bino basango to bombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.